Vérité bandeko tosiliko zonga kati na émission oyo na banza tozalaki na toute une semaine ya repos tosiliko zwa bandeko merci lisusu na ndenge tozali kokuta na awa kati na émission tozali koloba nini mama ani lisusu Jezabel oyo mwana kete azalaki mwana ya mokonzi ya bamboka oyo basalaka mingi bikobo mwana oyo akolaki na bamboka oyo balingai kosala nzambe te papa na ye d'ailleurs ye mutu azalaki mokonzi ya mutu atongaka temple ya monene ya banzambe ya babala me likambo ya kokamwa ete Jezabel ayaki kobala mokonzi Ahab oyo azalaki roi na ntango wana mabele ya Israel mokonzi azalaki kosala nzambe kasi tozali komona ete danger ezali mingi na basali ya nzambe to bana na nzambe oyo kobalaka bikolo ya baoyo bazali ete religion moko bokokani te eza na riske mingi awa toyei komona ete mwana oyo ntango ye arespectaki mibeko ya bana Israel te sinoki akotisaki Israel na perdiction na premier épisode mpe kaka toutaki kolobela koma Eli mosakoli oyo ayei kokoma na problème na mwasi oyo abengi kombo ya Jezabel ayei kodomine Israel nyonso na molimo na ya pite na molimo ya bikobo na molimo ya kodomine mibali asalisaki mibali misala oyo ezali ete mibali bakoki kusu kozala na contrôle ya kodomine basi te autorité ya mobali ekomaki bafoué me toyei komona toyei kosukisa na place oyo ezali mama anie mutu azalaki moto suka ya koloba ete Jezabel akanelaki ete akobomisisa mosakoli Eli parce que mosakoli Eli ye nde mutu akataki nini mbula pour 7 ans mais grave encore mosakoli Eli ye mutu abomisaki 450 prophètes ya Baal ki ye baprofete wana bazalaki puissance ya ye mokonzi Ahabe na mwasi na ye Jezabel de place wana mama ani tosukelaki wapi lisusu siko kozokoki koniatela biso na bisika oyo batosukaki na ndenge kanda esalaki Jezabel na ndenge prophète Eli abomisaki baprophète 450 prophète na ye ya Baal yango alobaki na ye donc na acte oyo osali obomisi baprophète na ngai nyonso ya Baal alors ngai na yo fo nabomisisa yo kada ye kutu lobi na baera boye mutuna fo katama nde ye prophète Eli kan ya alobaki fo nalia ko alekwe akimi tina Bet-Sheba akimi na ville ya Bet-Sheba donc ntango akomi kuna oyo eza na pembeni ya Bethel donc alekwe na ville wana. Merci mama ani nayebi te so oyi koyebisanga suke signifie Bethel. Bon Bethel ezali place Jacob ntango alalaka sikoyo aloti ntango aloti sikoyo baangelo bazokita na escalier ntango akima aza kokima ndeko na ye Ezau donc ntango alotaki ndoto yango sikoyo ye alobi oke nzambe soko bikisinga na place oyo alors nakosala ndaku ntango nakozonga nakosalela yo ndaku na yo awa nde place wana babengaki Bethel wana nde bato babengaki église liboso efungamaki nde ezalaki na Bethel. Merci mama ani à part ça olobi su kombo ya Beersheba ki akimaki na pembeni ya Beersheba wana Beersheba mama ani okoki koyebisa biso su parce que nayebi ete tosalaki ba émission ebele dans le passé précisément na makambo etalaki mama Sara tolobaki Beersheba okoki kozala na rappel mpona bandeko parce que baville oyo réseau tolingi kwa kombo na eyebana eza na importance mingi mpe na kolakisa bini milulu ya ville ya Beersheba wana tokenda na mama ani nini yango oyebi conseil na Beersheba ezali Abraham kuna nde asombaka bapui na ye ya mai ebele asombaki mpe atimolaki atimolaki bapui na ye ya mai donc bapui ya mai ebele nde place wana nde mokonzi Abimeleki nde aprometaka nde Sara soki alingi ye nde akopesa ye nino mabele wana donc nde Bet-Sheba nde yango wana. Bon mpona mwa correction moke mokonzi Abimeleki aprometaki Sara te ya kopesa ye mabele me alobaki bokoki na bino kovanda awa na bamabele na biso awa ya Beersheba ye ndenge mpe oti koloba ete Abraham ntango atimolaki le 7 mabulu abengaki bakulutu baya basine ndaye ete bamabulu oyo ya mai bamabele eza ya ngai te me bamabulu ya mai eza ya ngai basinaki contrat wana balapaki ndaye babomaki 7 ngomeme bayaki wana po bato bayeba ete banda lelo désormais le 7 bamabulu ya mai ekozala ya ngai na libota na ngai me bamabele ya ngai te mama ani nayebi te soki osukisi place wana me olobi likambo malamu ete mokonzi to mosakoli Eli ntango akimaki Jezabel na mololo wana atielaki ayaki kosukela na pembeni ya mboka oyo babengi kombo ya Beersheba
ya kimengi na Belsheba kuna donge na ba nzala donge nzala moko makase kanga ke kuna nzala donge mai pesa te donge vanda ka wana ti donge moya ko sala zala ki suzute akomi na place wana moni nzete moko zala ki wana nde avanda ke na pemela nzete wana kuna ki pose donge mbona moyi tel maza ipe mutali bandi donc moyi wana za ko betele ka wana donge avanda ne kana nzete wana vanda siko ba insecte bayo kolia nzete bakoti na nzete wana sikoyo ekauki makasa nyoso ekwe donc donc place okimela susu moyes donc moye bandi soko bete na kata libandi wana nde place wana mona ke place elelo ko sale zali susu te timba la moko ba gangi alobi nzambe soko mo boye donc bomano ngai kaka pona nini pasi wele kimingi po nzete za ko big sangai ba insecte susu bayo kolia ngo sikoyo na moyi nanga na zako kimela awa sikoyo sali susu te alors bomano ngai kaka kasi vie za kopeza susansi te makambo komi ko lekela ngai ndelo ye biloko za koya na vina bisoko ya komona yo mondimi pasi eleki nzala kolia na pasi kolata na pasi ale komi na bible sa nini apasoli yango ponzamba za suko yo kana mama ni continue na yo tango asalaki bongo nzambe pe mbala moko aye wana atuni ye Angelo non pardon nzambe sikoyo atindi na kolela oyo ye alelaki wana nzambe atindi Angelo akende kopesa ye biloko akolia ti donc ange aye wana apesa biloko akolia ale donc ntango aliaki nde ebikisaki apres wana azokokontinue kokende na ye ti azokende ake na montagne mosusu bo mama ani place wana tango asili kolia akoma yo kanisa ete koma ndako na ye place na kokimela nzambe ayayi koyebisa ete nalingi yo awa te ke na montagne okuna montagne yo tamaki batindaki na Oreb agana na kimela na montagne Oreb wana mama aneza montagne ni zoyebi ya Oreb montagne Oreb wana ezali na nani eza place Saint Paul tanga za okende de makambo eza koyela biso mindimi ntango ozali kotanga bible ba ville toza kokipe te ba rivière toza kokipe te ba place ba événement eza kolekela eza kokipe te nde yango tokoyiba zoba ya kokendaka kokotaka na bangomba oyo bato bazaka koteya bino ka eloko moko rima reke boyekaka komba mikolo nyonso komba alors ke fo toyebaka makambo oyo na bible tokende kolia biso moko tokompra po tokola po toyeba mpe kopese soki biso toyaka na bamikro kolobaka laka toza bato ya lokuta te soki mpe biso toyaka ete mbango yango yaka kotia mbongo na kati awa toza kosalaka commerce na biso na baeglize te eke toza kozanga kopesa liloba na nzambe na ndenge ekokeli bafarser tokomi mingi na babalabala nzambe alimbisa biso Afrique comme place ya kitoko ya koloba n'importe quel quoi et puis hôtel MC croix na yo ba tebe ba yeba oh papa oyo ye mtasak na ye mtadiega mama ani yo mondimi soko ye bi montagne Oreb te ozana pasi parce que Oreb de place on est encore bien comme ya Sinai siko Sinai mama ani na zone sango facile pour batino sope bazo rappel to le rôle comme Oreb to zone Sinai il faut qu'on commence comme mama ani qu'est-ce signifie Sinai Sinai de place nani Moïse azwilaki nini le place anazula ba di commandement nyatela biso wana place wana to komisiko de place batindaki elike kima na montagne si Moba miti baby na de nyami baby me and coming any that's way na de nyami baby me and kai mi tu chinia na de nyami
na place wana. Yeah, donc asalaki wana akendaki kuna donc azalaka kotambola donc asalaki donc 40 jours 40 nuits sans manger sans komela donc kotambola donc kena azokende naye kazokende kaka ntango akomi pembeni wana moni cave moko balobe alembi tika navandanga na pema donc avandi tema azalaki akoleba to avandi donc kanisa sukolembi donc sobomi vandisi wana omoni kuti na bapungi eyele oposa kutotelema so eza te nzambe mpe azomonaka na ye ka nyonso wana te apres wana nzambe mbala moko abimeli ayebisi ye he ozosala nini awa ekuta ye mo mutu atindaki akende wana Nani? ye nzambe Nzambe mutu atindaki